Nanenga ba kini yo pesko na génération na yo nanenga ba noko nyo mona pena à travers rapé bien. Ah kama salanga shomi sili shomi na ngwere sili shomi gaga Ka shomi ka shomi ndabwa bien sili mona ba bless créateur te ba bexi ba frère no ba zebele ba lobeso ba beta rapé na ba grand mouvement che shomi on habité te ba ona mona ba ngote na mona ba asanta ba ngote do ba on ba mona rayo bango ba mona ngako ba ye big méchanceté guerrier animateur ya blague goûté ba ye bit na obinisa na omene bango na carte ya vitesse nazo mene bango ba ye big na obinisa koleka bango na ba jeune mino bosala na boyiba na ba crier il paraît que crier nozo binisa bato nozo lobela ngo trona il paraît que yo te jeune mona machine na kuna na ba changu kuna likimeza dance na ye za cri na ye yo no pas la coste menga na mona wapi mona changu ay bo so na supply na changu mabeza wapi ba zo ba plan nga bazwanga ba plan fort bazwanga ba plan net bofunda na wapi ndesi ba plan de bozona bo po créer inspiration tant 8 ans s'inspirer lo mo boy obimisa ngote yo ba jour ba bwaki na ngoyo mutu sena ngo 6 bofunda na wapi bosuka na ngondengeni Nous sommes fatigués comme prêche un Jésus commerçant. Jésus n'était pas un businessman. Jesus was not a businessman. Jésus n'était pas un vendeur de miracles. Jesus was not a merchant of miracles. Jésus ne roulait pas dans une Porsche. The Lord Jesus was not driving Porsche. Il était sur un âne. He was on a donkey. Alléluia. On a changé l'évangile. We changed the gospel. Ils ont déformé l'évangile. They changed the gospel. Ils prêchent un évangile qui ne vise que les riches. They only preach a gospel that is catered to the rich. Les pauvres, on les délaisse. Poor people have no part in it. Frères et sœurs, Brothers and sisters, Jésus Jesus n'est pas mort à la croix did not die on pour the que toi cross tu sois millionnaire. so that you could become a millionaire. Il est mort à la croix He died on the pour que cross. tu sois sauvé. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango a ce qu'il a déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, c'est pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongo nous. ezali produit oyo eza komelama mpo na bato oyo nzoto eza faible maxi bien-être aya kopesa yo force ya bopikiliki ya bopika pene alors soko omeli maxi bien-être yango nomoni ngai nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu peti simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na Raf Ngendo, Congo Promo Nde, Kuzulu. Raf Ngendo, fin, te. Ba Holanda maintenant ba monde biso na coin de place au Katsaki. Donc oza mbangu moko na vitesse makasi quoi. Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. amen Holanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngendo ya Boston et comme peut tourner biso Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina esia. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Camon. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Bonjour fidèles internautes, bonjour diaspora tout partout dans le monde, bonjour fan nyonso ya kini plus loin na Arabiso. Je suis toujours là, votre simple serviteur Migenyema, Papa Ngeli, discipline militaire. Donc micro non expliquer bien au travers de la discipline militaire, on a discipline ya boulot, on a discipline marambo belé pour bien vous toujours certifié, pour vous toujours recépé, pour vous bien informé.
Donc lelo tu as le musicien Didier Lacoste informe boyebi ke voma za na biso en Angola mais d'ici après 2 jours 3 jours à bazon akin mais il fallait tout sur il envoie il fallait plutôt sur non musicien na ye ka nezala kala nengane to misala na bino ba batu na biso donc avant na bandaka ndezala ka batu ba tchara biso poids to ko bosa na bango ti donc to ko bosa na bango te po bango nde ba osala ke po papa ngila boye Dino Lutumba. Merci na réalisation tu as Dino Lutumba pour yem tu filmer biso yem tu aussi maramutu yem tu na technique et puis na bureau tu auras na Momo Mai masalanga Momo Mai donc maramutu qui nango bien par la grâce de Dieu ba tout boni ba contact na biso promotion na bino maramutu ba pib na bino Sheriff Ngini tu na espace maramwana tout donc Obama pour ya sola na biso mon conduit sur la à travers naïe mon conduit à ça à travers pour vivre à la bien donc Rafingui nous merci pour l'opportunité donc tout on a pour la promotion na bino to be la payo ne to be la raba odilo mampuya na Bruxelles ve na ngai to be la payo be la bakeli tsumbu et en un numéro contact avec plus WhatsApp plus Viber tout sur les réseaux sociaux na tout et puis bo aimer page na biso Kin plus lon na bo aimer page ton page na biso za la Kin plus lon et puis bo aimer page ya Congo Promo TV pour boter la maramutu à live en direct toi donc page ya Congo Promo komika Congo Promo TV au na page bo aimer page et au sala biso suko na bien merci na tout bolinga biso merci vraiment na Rachina Ibaka 2,50 m yata la rabasi tout na scène États-Unis merci na Mimi Chikeva alto niveau donc Mimi Chikeva alto niveau ya basier tout tu peux ces mots il y a Mimi Chikeva ya balé belé tu peux ces mots na muto BBC de Djobour c'est-à-dire kala trop tête tozo ya Djobour tozo visa bino tozo fêcher bino BBC de Djobour azawana nulu sakwel nuli sakwel muninga ba Jomo Dango muninga ba Jocelyn Mapoata muninga ba Hervé Mwanza et puis Succès Kasongo mo finu kwa Paris Succès Kasongo mo finu kwa Paris ba tout bon na biso to banana ba musicien déjà donc na bengi de bango na faire la peine na musicien déjà Berva et puis Pic Méchant bino boyi bazi moi temps pas Didier Lacoste ba bosser moi trois bêtes ba album belé il fallait to sona bango le loto de critiquer na bango te ba nini combien de temps ba sali ba album ni ba beti et puis vinyle ba mener sikopo ba ba voyage belé ba artiste na biso ba te belé bo luka bo mona bango yango to yambi bango le na demande ya Kelly Tsumbu Orgeps de Paris papa na Kylian Tsumbu na demande na batu logo la ba Odilo Mampuya papa social na demande na batu logo la ba venanga Jibeli Mukonza ba Zombo tout donc na demande na ba on est yambi ba artiste au lelo Rachina Ibaka 2,50 m et puis Charlène Esther Bois la partenaire officiel de l'émission na évité na côté les artistes na plateau et pestoza au micro to travailler na biso ga boye na mokili bo mona pe ngola ngoninga zalaka bo mona pe vivre na biso amoyi na biso na ba malili na biso donc Berva et puis Pic Méchant beaucoup de déjà tous en abino quoi quand on est zalaka ba tout bon na biso ba na mai tout donc bonjour papa bon kitoko ero kutu bondia donc bondia na monde entier pesi bino mbote donc Pic Méchant, l'animateur qui contrôle tous les animateurs. L'animateur qui contrôle tous les animateurs d'Afrique. C'est moi. Ah. Yo bongo. Blague goûté, baby. Merci et puis Azaye Moro Taïna Berva Tempo, bonjour. Ouais, bonjour. Yo bibi soka na Angola ero yo. Na ngana masalanga Pic Méchant kende nitikaka yo biga mais ero binande ba pesa botard pena. Merci et puis bah séjour les gandé. Ouais, Pepele, c'est chose. Vous avez que ça m'en c'est jour il est c'est jour il est Pepele. Tu as la vie déjà bangola, tu es tout donc tu es puis tu es sous tu beti bandule tu ti baluka pas. Donc c'est jour il est on Pepele dire qui tout. Merci ba tout bon na biso ba diaspora tout partout dans le monde. Donc ba diaspora tout ya monde ngana da petit na bino. Ba diaspora tout partout dans le monde ngana na massa na bino. Ba diaspora tout ngana za ve na bino. To sola rande to sola bongo et ça la bien bigara biso tout aba diaspora na ba Momo Mai po to aller banamboka donc bongo ça fait combien de temps déjà dans mouvement Voama ouais et pas peur nanga déjà 9 ans on a peur nanga Didier Lacoste un boulot premier album na boraté mais na pesa ba cri ba bora na poto et ça c'est par là la solution auto tinara ba plan prise à bora na dudu kibinda ba bora ba babora pumbwa babora ba créer stress s'il vous plaît babora net premier cri na yaka na ngozalaka tindika micro boy na ganga tuna pasula tuna sana ouais c'est beau pesa ba cri et puis deuxième album no yo moko ucha manzaka ezaka album deuxième album ezalaka o batutu ba yebi bimisa biso kingongolo
kingongoleza eloko oyo ebeta ngonga eyokana na mboka na bonioma bayoka kri nanga bayebi bayoka mwambuyi azazoba akamati lipa apasoli azwi manteka atie na kati amona mwamba atie na kati azwi bitabe atie na kati lipa moko oyo ekanga mboka ti lelo bato bakitaka na fete wana eza eloko ekorate te bato baotala biso mwa trop non c'est-à-dire bato baotala biso mwa trop bato balinga bayeba pic méchant idéologie ne yaka nani idole ne yaka nani na musique ouais pic méchant déjà na komona wana kutu donc nalobela yango trop te bato dayebi déjà ke non idole nanga ezalaka Bill Clinton même papa nanga Didier Lacoste ayebi idole nanga ezalaka Bill Clinton monseigneur napesi mbote esika azali papa na Bill Nat napesi mbote po fi alobaki awapesanga médaille d'or mpo nga na boyema mba Bransard Bill Clinton médaille d'or alobaki ye fa apesanga médaille d'or mpo nga Bransard lisusu te Bransard eza uniforme awapesa yo médaille d'or apesaki Bexi Bransard yo ozwa médaille d'or par rapport à différence nini eza entre yo na Bexi différence eza mpo nga nde muna na actualité nga muna obinisa koleka ye na ndeti na nini mais na obinisa likimbi te likimbi ekangi poto sans promotion bakanga likimbi mais betaka partout dans le monde toye en Angola degré likimbi ezobeta nayebi te bokese wana totangela nga na bakoma obina likimbi bamobina likimbi blaki kute tous les concerts basengaka bango likimbi omamena bakokita nango kaka baza nango kaka blaki kute bango to baobina likimbi na nayebi te. Merci et puis Ber Vosala combien de temps dans le mouvement? Ouais, presque rare âge mort ouais au pina donc masalanga pina quoi tout ça maintenant on va doyer non qu'est-ce wana donc ndeka masalo bi ba 8 ans de tout idole nani nga siko za mo pasi po nga pina na mo vraiment na kini nga pina na idole te nga ndesiko na ba idole bazé belé ba fela nga tout ba beta ba drum danger ba idole nanga pona yuka ba vetu maintenant na idole moko te na pina ba idole belé quand c'est fois Angola au 4e fois na Angola 4e fois na Angola ka pana Didier Lacoste na ba dormir oyo après ça musana bon ouais bazana bango poni ona monisco makamona bakini akasoko apprécier mutu abule danze te na préféré na lobango te na bo mona mutema poto ki danze te yupi ba apprécier yo ya to yebi kin na biso to on dimi mutu komi yuma kin na biso ya ka peu près bon so na nenga mabete bana poto ba mona ngo pena sérieux pour biso to za bano to za très bien instruit bano yo to yebi nde to sala vie na nenge ya rouela te apprécier te mais ya calme za mausonga biso mona kin so tangi yo ebiga kin na biso obeti combien d'albums na beti 3 albums na Didier Lacoste emsu bat ba yibati nga berva tempo apena berva tempo drumero abeta pona yaka depuis c'est par là la solution quand des masalobi ba plan na biso neti ba krina ye ba pumba ba mokolo ya suka et kokuta na ba krina ye déjà le biso salaki na kid mais fait a préféré que biso na mikil ma priwana na yako beta seke bien mamanzoto o bat nyoso ba yibi donc ton na yako beta mamanzoto na changer monika la ba sebe na ndo beta ba vina miso ba flamme na pesi mboti ndo beta mama sebe na bongo pitonga na yaki na bonioma na changer na cacher wa mina na ba mama solo zate pona mo mukie na kuna te na yaki pina na changer cacher et puis so taliti lelo bat ba mo beta cacher na yaki na cacher neti ni expliquer biso na zwaki siko na talaki musique na biso ndeze kende ba générique na biso zekende trop monotone parce que funa ya na moi cadence mo bo vena na kena talisi vena nga Didier Lacoste habité petit na ngana raison talazwa ba décaler wana biso ce que to beta que on esprit le gars vena biso mabele lisi pauvre na biso donc vena biso donc premier album nous aussi on comprendre bien premier album les abonyoma o sima mouvement lelo wana si onyoma o simba o échangea ce qu'on va donner à ba générique tout so tali mo ba générique to ko mo beta bon tikiti donc ba yabina na mbonda wana donc ngai na beta ba seke bien na beta ba yungula oyoka po batika nga na suka ngam na binisa batu oyo balance ozana ngo boka ka ba mbondo ebeta na ba batterie na suka wana keda na milieu ngolo migena ebité ce contredit vraiment merci félicitations déjà qui yongolo déjà et puis na beti sous likimbi d'abord tu comprends ka Miguel on dit na part na yo était que drummer vous a rappelé na espace un mois peu au la liste président Boaki Batu au vivande ni oyembaraté au vivande ni na mouvement ba drummer au moni biso sikoyo na bakini to na ba défaut mo boye soza mutasima ba obulondere so nde nini mais ok bat fuba yeba ke bato sima nde basala akutu nde bat bazala
pour nga na facilité opesa yo la costa bwaka yo masalanga méchant bwaka yo donc oya conseil masalanga méchant na ninga futa bwaki ne pe yo te menga la centre ndi pour na ebige eza jeune je ki na musique na facilité bwaka batu kutu nazoluka batu na nzembo via pesinga nzembo na ngazo yemelanga ni golo batu ba otala biso ebele c'est la costa pesi bino de nzembo nyema na sola na yo biso to beta ya mbango te nga za jeune na ki na mbango te na ebige isimba na ngona vie ya album ni nzembo ba pesi bino mon album na biso ka yo zebima donc banzembo na biso za na kati donc d'ici là na 10e mois ti to ko na ba fin via bika ninga otala calcul pour to beta likimi moi flash net kaka mais rien à dire monde entier zo comprendre donc kalati banzembo sikozi bima banzembo zebima ne za la cause tété eza ya biso ba petit na ye mais ça ka moi tactique à chez moi boitongo ikoma na moi suka nde to yebisa bino mais kalati bo mona c'est que l'équipe to zo sous le lot pour nandi de aussi muto yembe nzembo ah migi na bige ne mission na yo na ebité migi na ebité na moni nde ne mission mba mo fula zo mutali banga migi ba otala biso ebele ba Joseli Mapuata baza wana bato baza mo ebele ba nolisa kusakwel nzembo yango yo faut pesa numéro na contact pour yem susu ba kosola pe mais yo ebika ka numéro contact déjà vite fait pour ba otala biso ba koluka pe nzembo ba nolisa ku baza wana faut ba yembe ba jour ouais on profiter téléphone na WhatsApp vite fait kin ouais on profiter na pesa numéro ya kin on na sela na kin donc ngai na kin na zab net boza bato libanda bato tout faut bacha code bacha plus 00243 81 34 63 891 donc waneza pona bato nyonso bakolinga ba contacter nga ba soutenir nga ba aider nga na ndina sara musala na nga na ninga kin na ninga pasi mais before akoyaka balwanda avec Didier Lacoste eza déjà mon avantage pour na ngai bater donc so bakoy ko aider nga sala nga be Lisette Bella na Paris Lisette Bella to Lisette Bella pesi ba mbote de la part des moments c'était main Lisette Bella donc de Chine Inda 0033 Mr Nanga et puis il pose une zembo je pense Black écoutez nana nzembo moko histoire de l'eau presa pesinga nzembo yango siko na minute na sa balance na sa la balance pour ndina okitakin na luka muto oyembela pena bien bato bele ba benga ngai na soleil na bango mais nazolinga mo niveau mo ya bien omoni za evre izeli kotikala libela oye manzembo to okene biso ba jara makitosh na sala na wenge ouais ngapela Bastille number ba marque ba ligne wana histoire de lobo yoka pena Bastille zobini sa mikolo donc ba ligne libanda o ngapena funa na dimine pena ba ya wana abi na génération no yana ba animateur au pont di me rappelle lobo ba sala boulot bien par yo ba animateur ba sala boulot bien animateur baza moi trop na génération na au pelo mo la te massa na travers moi na génération na biso boye na mona ba massa ba travers na bona ba kinwana mais massa nanga Kevin Panda Lekechu donc Kevin Panda Lekechu félicitations massa nanga na ndimarai na ninga ba kini yo pesko na génération na yo na ninga ba noku noko nyo mona pena à travers rapé bien kama salanga shomi sili shomi na ngweri sili shomi kaka ka shomi ka shomi mtabora bien sili mona ba bless créateur te ba bexi ba frère no bazé belé ba lobeso ba beta rapena ba grand mouvement che shomi on habité te ba ona mona bango te na mona bango na santa bango te do ba oni ba mona rayo bango ba mona ngako ba yebige pig méchant c'est un guerrier animateur ya blague goûté ba yebit na obinisa na mener bango na carte ya vitesse nazo mener bango ba yebige na obinisa koleka bango na ba jeune mino bosala na boyiba na ba crier il paraît que crier nozo binisa bato nozo lobela ngo trop na il paraît que yo te jeune mona machine na kuna na ba changu kuna likimeza dance na yeza cri na yo ndio na pas la coste menga na mona wapi mona changu ai boso na supla na changu mabeza wapi ba zo ba plan nga bazwanga ba plan fort bazwanga ba plan net bofunda na wapi ndesi ba plan de bozona bo pour créer inspiration tant 8 ans s'inspirer lo moro boy obimisa ngote yo ba jeu ba bwaki na ngoyo mutu sena ngo 6 bofunda na wapi bosuka na ngondengeni tosuka na ngona bitu ngoyo nde tosuka na ngona bitumba na babagar na babwati tokutani tobundi pono sa nini boy so bunda na bunda mabe na panza na babwati na panza ba milangi so bunda na tsana lemba ba rapport so bunda tsana te na kotanga bakomona bango te bango bayebi babeta yo soki bamoni nga na koti bo bazwi fièvre bayebi ke mutu wana liboma koti awa po tu na koti wana na melida ba sky donc na minute wana kutu blagi te wa ko meka ozoka ponga na tambola na ceinture ya makasi ya blagi te na yoka il paraît que Blaise créateur a béton mabe en pleine répétition
Ah, Migi, Marambolo, Bawana, Naibiti, Marambolo, Biwana, Bato Batalio, Napoto, Barrié fort. Barrié fort. Blaise, c'est un péré. Péré, le roi Blaise. Agi Boumdananga méchant. Na robo maït. Na robo maït, na robo Boumdane comme. Yé. Yé, son obéta, yé, Bandoya, le la berva tempo. So, le berva tempo, après, le lipa la coste. Presse dans la méchant, dans la méchant, dans la méchant. Na Bandoya, sa presse, au côté la raye, le baro finga yo, le logo finga presse na biso. Obi kanda, toi là, non. Naninga boka ba krina nga kila nga boka na 4 minutes. Oh, krinini, uno zala rara boy. Makamon to solara siko yango mambo yiba na ba kri. Et comme que oh ber nani Blaise créateur boka ba krina na 4 minutes. Des krinini oya yo abo. Krina nga, ale to ko bamba bon, wana krina. Toi conscient da krina. Sali plan ngat. Ye mo ka benga na chombo ebi. Benga na chombo na boma moto. Mais na mona sko kino ane loko piangati. Azan loko piangati. Ungana nangana ba niveau na ngai. Atamula na kara mabe. Oh papa Malembi. Yo yangola msuta ngozonga kinope carte je pense. Na habité so super mbatango bien. Nga. On est à somme de 4 temps dans mouvement na ipieto et pas juste des nuances à payer 4 faut féliciter quand même frère. Na ro pio pe bolé ro et deux na Istanbul memio. Ah Migi bato ba regretter mabe maramolobi. Ye amemangai. Yazo tamwana Mercedes epola ya kala sera kala. Ngai karu wana ba chango sala taxi nzela matadi. Vous comprenez? Matadi kini. Wana mtako matango te. So matango ko ma ekufi. O mata ko ma ekufi chobobo. Vraiment marama musique au sukarate na ebité marama o succès kasongo mufinu wa Paris. Mimi Chikeva ya baleke belé. Mimi Chikeva lin ya baleke belé. Na ebate izara idéologie na bino. So imasano bozaki ne bien car longue mouvement il faut beaucoup mofinga na boy. Tenon Mia ke tozara na bien. Mia kaza. Ke bozara ne bien mais dernièrement bo to bengani na répétition na bino. Non Mia qui a respectera. Dernièrement président na bino de la Costa bengana qui a visité bino na répétition bo bengani Mia qui na rep. Bozara ne bien te. Mia ki tozara na bien, c'est tokutani to pesa na mbuti. Dans le calme il ga na bien. Il ga na bien. Pas finga président. So ka finga président na balugeli. Ti bonga bashi. A finga ka bona legele siko na na boye lokola za respectera Didier Lacoste yango moni moyeto lo ba mabe na ye ezate mwana mai pe mukolo akodoze po batinda kaye mukolo kuna ba wayebise gete yebi batinda kayo nga batinda ngate nga mama na sala président utapekisa ngai président pekisa ngai méchant tika boye bon on sani biso to ba Soudan na eto tomuntu attaquer photo attaquer blague écoute méchant me pose une zembo repesa numéro na contact de oji muto wembela te ndina boye tisiko na zana kata balance babenga nga ba hésiter te babenga nga waza na mbongo na ye bien oyebi ki l'art na ye et ça la bien la promotion et ça la pe méchant à s'imposer kitoko en tout cas babenga nga vraiment na babeta code na biso ya Congo 00243 89 55 77 201 na bandeli 00243 89 55 77 201 bakoza pig méchant likimbi blague kuti mo changer mo likimbi crit tant boka bidenda bando benga bidenda leo ba mo benga likimbi siko mikolo lelo pe ba bi aussi souffle pour créateur azate non ça néglige ki otamulai ya sabota ki no valeur yebena esute kolonga pia Blaise créateur na mouvement nde aussi moi valeur na mouvement kolonga Blaise et pesinga valeur ti Blaise déjà aki aboki cri ngaso na boki cri na simana ye cri na ngendo le ye na succès ya boka tongat comparance ko na bidenda ni le kana moto surtout beti na ba na bat ba comparer bat ba tala na ebike bat ba tala biso mba comparer mais tala sko niveau so abeti tonga so comme na bidenda o mo sentara te que mpepe changer pour ngaza mutu ya multiplication des esprits oui a combien d'animateurs na Luanda na yega ngamoko c'est combien na boki dia 6 concerts ngamoko Mogo. À des répétitions. Félicitations quand même. Ah merci beaucoup. Bah tout donc en tout cas vraiment na ebidi père nanga vraiment a formé nga makasi. Ndé tout ça émission dernièrement na Didier Lacoste ebisenga beaucoup si fort. Sur le gros finga car mninga no Blaise créateur Kimbambala. Tant yo zonga ki ça au peni. Nga ça sinon maison d'habillement. Maison blague goût tout bango ne bando so blamba la maison ngai. Yeb sanga ko maison na car ya $1,500. Jacob on dit mondo zongi boza nuka piéton mwana maison d'habillement. Na piéton te. Nga na koza piéton te. Nga na sombi da mutuka, mais na wolobango te po na oya na lufu tina ngoma na ngokini.
na sombi mutuka ya blague te markeni ba animateur hein markeni marke te na loba marke te ba omona okana kin ba omona ona kin po ba yo luka batinda ba mbongo ba gena ba Dubai ba lukelo mobu ya shosho ya kin ba ko kananga o mela pema mo bino na sabino boy kali kimbi mutelo biso boy blague gute mutasimi mboka basa ba she baton ya animation za maboko nanga sala nini po Krisimba bon ngape na po Krisimba en tout cas pour na blague te na kota loge na gena na zamba na loki na zamba tana oya na ebini basala suivi ya cri expliquer biso bi mo bota la biso ba mikolo ba vandi ba palin ba video dame ba bota la biso expliquer biso bi zamba ndenge nyoki na zamba ndenge nyoki nakuta na banganga to na bakoko to na bandoki to neni ngai nakuta na ba chef coutumier ko Krisimba ngana mona ba chef coutumier ya makasi ya blague kuti ngaba megate soko meki na omelo makila blague kuti ngamona ba mfumu ya makasi na pesi grand-père mbote musele bende sikazali pesi mbote non makambo yo yosuka te befa tempo yo zana mo retard par rapport à frère nous muso ba drummer mais ozoboya ba drummer belé ozana mo retard par rapport à quoi Migenim jusque là ba nous ana mouvement la cause 3 albums piéton zara mais habité Migi biso to mene vine monte ne monte ne oui taper musique na ninga maele to mene ba vine monte ni so zara yo lo ba na TV te mais ngani na abo na za bien na vivra bien na za pe na bien blague ti na za bien te au vivra bien te le roi ba mi c'est net na repose exemple te pesa un exemple le au vivra net Nicolas audi tété nouveau modèle drummer a fait rigolo audi tété vraiment yosko drummer à la cause marque car nyo za kana moni yana ba musuto obeta ngote bato to tangela ngaba kumwana poni to tangela ngaba kumwana audi tété ngomona ngwapi audi tété umona ngwa ngamona mona audi tété na kini ko tika odi tete mo basala na njili babeti la tol ba vela ngamu bu na ebi fe di kember sa beti tol asali mo elo mo bote ko bula ba mwana ti sozo bule neti ngabu ngana na ba mambu nana mambu bele sina fanti nana ba terrasse bana ba yebi vite ba ka to so mama ka orchestre na bino bona mo retard mama baka carte tika koko betela ngama solo na ti ngana za artiste wa sa succès na ndenge ya vina ngai ana carte azani logo te kola na mama mwana te place ngala fana na place ya fana na place mabe yo fanda to bana kimba otala biso no lisa kaza kino plein ba otala biso ba ke commune yo fanda na yolote avana na Dallas oui mais faut tout na reste éviter la paquette d'ici yo avana na paka wala frère te mavana na paka ko sala te na iso mamba solo explique biso paka ngeza paka juma kingabwa na mwakati wana yo ebite na fingi bala kingabwa te mena mwakati siko na fia ndule na olobika nini tika mwana to ebani tika mwana ngata na obeta drum bato to tangela ngaba komwana bale na sima ba vena biso bayama bato tanga tika mambo nganda artiste ngamna beta na sara 6 eloko te ngana ebisio te eloko te ngotanga sunani ngoko kotanga mwana te ba fitilité mama miki ngana artiste na beta razane logote ane logote ba ebiete na kin iso répéter na victoire la victoire on va répéter na te place ya obata mate côté wana ya répéter 23h ba ka to mututi iso répéter la quai de marque na victoire talara timba te na iba na batu kolega timba blague te Migenim Bota la biso va comprendre, bota la biso va comprendre. Jujunga la, tu peux se moter pesa za de la part de Dino Lutumba. Donc tu peux se battre tout bon na biso moter. Tu continuer maman Pauline ngama, tu peux se moter maman Tangaousi, tu peux se moter la casquette donc maman Pauline ngama. Tu peux se battre tout moter mais moi stream flash moi te moi lo moto ko senti que tu es un animateur na plateau. Ata na bi gozo mo kasi ba ndulo bede si concert donc bla écouter. Mais j'en wanyo. Logola bogangili kimbi yagala na bwagili kimbi yasiga likimbi o likimbi idela gosena likimbi o chenile makwayum likimbi o likimbi danso ye pesa kaposa posa gobina otikate lelo okozoka tina kati oko ezonga sima ezonga sime chenile masima Wezelo kwa sika ale mwasina yumoko ogogo simbiti mobali na yumoko ogogo tushete
berva na tempo sima 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 ezonga sima sime ezonga sime ezonga sima sime po likimbe kwa mina sima likimbe longo na mapeka to ye nango awa na sima anga ye merci ka pour la poli Gucci azawana poli Gucci tala sanza d'auto pese mbote Gucci le timba donc ba tout bolandi biso to ko mona suka message zandeni pour comme orchestre zandeni bolongo awa kina après kin ba message zani donc après awa soto longo awa to kiti kin to beti to na ba production moment de production mo ba kota ba matadi wana après ma musezo ya to na ba Afrique du Sud ba projet za mo ibele donc ba projet peneza ba Lubumbashi ma peneza mo ibele donc to comprendre encore soto comme na ba suite na ba kin wana mo ba dédicace vite fait na to balandi biso na pesi fait na ngai donc au geste de Paris avec la Kelin Tsumbu donc na évité elo na koloba donc na évité Arsène Ilodi canadien na Angola donc na évité donc Lisette Bella donc na évité Nolisa Koudan direction Paris quoi yo bika Momo Stema rien à dire donc ya olobezati donc miki bala poto tout yo yebi Ardika Longi Hervé Mwanza yo bika ndeza radio Modango batuna bino bango yo za la radio Céline Mapoata ndege alaka en direct donc mingi olobezati. Merci. Donc, je suis venu tous ensemble, ton esprit de boulot, esprit à bossement. Autour de l'Arabie Saoudite, BBC de Djobour, docteur Alphonse Tosobika, Tosolia, Toso, respecté Maramoutou, Tosaranaye, Tosobika. Donc, bon, on se retrouve juste après, docteur Alphonse. Naebi Papa Alphonse. De cela, docteur Alphonse, Nayo Kakayango. Nae a traité bien, Naebi. Naebi Papa, docteur Wana Bigisa Ngai. Docteur Alfonso tozoyoka zosala sango mikolo yem takangi Luanda nayo kakaye ba traitement traditionnel asala ka nayoki sango na ye mingi ye penza côté wana des fois te mais pour la nité ko pas Papa Alphonse o luka solution docteur Alphonse mutasala masolo wana parce que nayo kaka batu babikaka bakendaka msuso agite mais akepena boye simbi prêtre mais naza au courant que asali sakabatu oyo na mona la solution na masolo wana ye pena ko traiter mobile pena ko zonga pena en forme docteur Alphonse a traité bien une semaine wana na du traitement na mona eke na bongi en tout cas naza convaincu puis musani zo sepelisa peuple ngolo pe so sanga moko pe baka oyo zo leka azalaki na problème kingandi akepa docteur Papa Alphonse a dû lango solution kutana docteur Alphonse se retrouva normal. Naza pena épreuve. Do sango pena do. Na sunga pe batebele. Na nzela na pe batu mingi bazo ba gerizo ba bota, babala, basa pe makambo ebele. Papa Alphonse asungi batebele na Angola awa, apesi batebele lobiko ko bota, ba malade nyonso to azo traiter parce que na mona batebele bandimaka komanga boya. Non na kenda te mena yebi ka traitaka. Petit frère na ngai azwa traitement pa na ye. Na mwelo mo songole dérangeaka ye par la grâce de Dieu na traitement na ye vraiment lelo to ana bébé na biso po ya za docteur oya ayebi mingi konyeka bongo de conseil na ko pesa ozalaka bongo na ligne wana ko bunga nzela te alors a continuer na musala na ye ndenge azo sala toujours mais sala ngula nzela moko ezaki obanga nzambi na banzela na musute en tout cas félicitations na ndenge ozo sunga biso mibali ezo sala penza malamu mingi continuer kaka ndenge wana docteur akoba malamu na kosala musala na ye asungaka population mingi atia mbongo liboso te kobikisa bato lobika bato eza na maboko na ye musala na yo ndenge osalaka yango mpona kosunga bao bazwa bapasi continue na yango en vérité. Merci Gino Lutumba, réalisateur, il y a solo Gino Lutumba, Tozaranaye, Papa Social, Moutema Malamu, et puis Momo Stema et Biro, Maman Satou Botali Biso, BBC de Djobour, la tête aux yeux de Djobour. Tozanabiso, Anna Djobour, Anna Maram, tout ça, Maramé, Photo Sala. Tozalana, et puis Sixeka Songo, Charlène Esterbola, partenaire officiel, Rachina Ibaka, moi ça moulaya, Mimi Chikeva, Nolisa Koussakwel, José Mapoata, Garçon Jomodango, Hervé Mwanza, dans tout dans Nibiso. Vite fait, des dégâts sur votre télévision. Ouais, on a Pessimbo déjà dans Jeff Yeta, Jerry Oji, sans oublier Arsène Ilodi, Balobi, Mon Amérique, Nakati Yaluanda, Kelin Tsumbu, Ozeste de Paris, Venabiso donc, Yaro Bambanga Passi, Poli Gucci, Tala Sanza, Jenny Lema, Aquarium Yamboka, Mwasa Pembe, donc à la trotte Nabi et Rosadana Kino Yaki déjà.
Partout qu'on a fait dans les bogards, bourgeois Iwana, Nakata Dubaï, Floris Nakata Dubaï, Ingila Diable, en tout cas, fait, Yango Baolela Nakata Kine, Baolela vraiment. Donc, on a passé une chandrie d'Ondasi, Fiston Yoka, Loris la Congolaise, Irène Ngalou la petite sœur, Karine Maté sa maman na Tracy. On a passé un vrai chéri tout, un vrai Joe Tumbote, Momo Stemaï, donc, on a robot ça n'a raté, quand on a vu Sabino. Et son assis, mes obima. Le fait de vous sentir puissance à pig méchant. Hein? Oses de Paris, Kelly Tsumbu, mon apoto ya solo. Pour les Angasuka, Oses de Paris, Kelly Tsumbu, bien habillé, papa social, s'il vous plaît, Kelly Tsumbu, s'il vous plaît. Et monsieur Romino Angasuka, mais banapoto, et tout ça, il est moi, tamoula. Il faut batapoto à Baoum et la raté. Batapoto na mboko Baoum et la raté, ça la une semaine. Mais Kelly Tsumbu, donc, il y a 6 mois, na mboko, bien habillé, toujours. Il y a fait Nanga Bora, na belle la Kelly Tsumbu. En direct des émissions, aux Arana, Kelly Tsumbu, pas so bon. À toi qui t'as commis, gagné ma papa Ngeli. Yo yebikara. Toza ma awa batobeli baya ka baye bake même so frappe na frappe ti lelo mumela kisasa ozokima ma musicien te pour Angola bato ozokima ma musicien mais tukuti ma musicien chez yo ba etala na panel et puis to sene ba émission chez yo qui dit tu me pression par rapport à musicien ba musicien ba rotala et puis mouvement la cause évolution donc ndeni bon bino mo boyebi la cause a beta bilo no se simbaka to bina bali kimbia wa bato to ba lo bamba bango na kati Luanda ba confirmer wa solo. En tout cas, yo biga mi genyema. Na moi rare dans la caméra donc musique mais tout ça. Merci pour l'opportunité. Merci pour l'opportunité. Bazok na mama sika suso ba betaki dans Alvalada to sepela ki to bina ki trop. Ezonga sima. Kito. Merci là c'est Kelly Tsumbu Oses de Paris au bo rato darana a Kelly Tsumbu azoko kabiso makasi donc visi ananga. Bato ba portugais ba yebi Kelly Tsumbu visi hein. Donc bato botali biso merci Momo Stema est toujours na bureau maman ça tout donc ya bo sarana mo ba cri et bika po to tsikeli no te micro to tsikeli no micro bo sarana mo do mo bo za Congo promo bo na espace ko lobat meja wa wanyo Kelly Tsumbu logola bogangili kimbi agala na bwagili kimbi yosigali kimbi yo ligimbi dide la gose na ligimbi asena ilodi na ligimbi rafengindwe bose rafengindu na ligimbi ale ligimbi yo nigi danso ye besaka posa kobina otika ale joli ye kutu ya berva posa kobina otika de mezawa wanjo dogola bogangili kimbi yagala na bwagili kimbi yasiga Momo Stema ye ligimbi gimbi yo Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, a ce qu'il a déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me lit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont commis la main. Pour la bateau, nous autres, ils ont faible. Maxi bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a bon pikiliki. Il y a bon pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde qui a un benda mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Jésus n'était pas un businessman. Jesus was not a businessman. Jésus n'était pas un vendeur de miracles. Jesus was not a merchant of miracles. Jésus ne roulait pas dans une Porsche. The Lord Jesus was not driving Porsche. Il était sur un âne. He was on a donkey. Alléluia. On a changé l'évangile. We changed the gospel. Ils ont déformé l'évangile. They changed the gospel. Ils prêchent un évangile qui ne vise que les riches. They only preach a gospel that is catered to the rich. Les pauvres, on les délaisse. Poor people have no part in it. Frères et sœurs, Brothers and sisters, Jésus Jesus n'est pas mort à la croix did not die on pour the que cross toi tu sois millionnaire. so that you could become a millionaire. Il est
Raf Ngendo Congo Promo Nde Kuzuru Raf Ngendo fin te bakolanda maintenant bakumoni biso na coin de place au Katsaki donc oza mbangu moko wana vitesse ya makasi quoi Congo Promo Nde donc nakanisi so bolingo mona juna mombavu Congo Promo donc ba nouvelle nyonso à studio Congo Promo check. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu veux que site tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Raf Ngendo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Raf Ngendo mokonzi na bango quoi. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Raphaël Ngendo, I'm your brother. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te. Tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokili na esia. Ingénieur Raf Ngendo petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV. Toujours en direct. Pour la Potonos Belgique, la Potonos. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo à suivre. Toujours idéologie Bibolandango. Aspect. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo bi Congo Promo né au site ndanga ma BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngendo number 1 babi 001 Tala State niveau matoso aux États-Unis niveau ba boy faut que les États-Unis to bona biso te auto juger ba 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 teta ka biso ne pour le Congo et que liboso